Merci Nabino Banso oyo bosomba fidélité pour la kolanda émission Tolo Belamboka Congo na yango bandeko balandi émission Tolo Belamboka Congo na pesi bino mbote sikanyo sezo mibino betika ete kimia nzombe tata e ingela o mabota mabino ya solo bandeko balandi bato baike penza batala ki émission bali ko tuna pembela bipai na bipai ya solo tozali pa la danger mama océan wa bino penza bazali ko filer pe kolanda ye na basoda o bazali bongo ya aner po ete bango bato baluka biso kasi tolobi na ngolu ya nzambe tata tokobanga bango te toali ko dénoncer po ete lobi penda ngeke za la passe makasi na lelo tozali ko tambola pe tozali ko dénoncer yango pamba te soki tolobi totika yango bakomesana alors esengeli penda boza la vigila yango la kopesa bino lelo numéro na ngai po ete bayike bazali ko komelanga na numéro wana oyo ebungaki bozwa numéro pamba te boko benga kasi eza ya appel te bobele WhatsApp merci na bilo bandeko kasi bandeko balandi esengo peza la kati la biso pamba te to bandeko koloba na bino ete to ali bongo jour pour jour 100 ans hein 100 ans ekoki na prophétie ya mona mboka fumuki mbangu pe bato bayiki balobaki la biso ete to poni nzela ya mabe ya kobundela kolo Kongo po ete bango bazokele kolia kanyaka kasi lelo bandeko balandi Désiré Botuna na ngai vraiment yona maman Elisabeth Botuna et pas yo bozali bandeko la ngai na yebisi bino botombwama hein kila me plus 49 boucle lokole fa pekato bayi babone ya océan du Congo botombo babipe nyoso bozali les grands engankuvu pambate Congo ezongi na maboko bayi Congo man Congo ezongeli biso bitumba na biso yango tokei bolanda nanu JDK adorateur na complicité accordée la biso donc na ko seka mama jawa po ete esengo o nazala kalango ekima na matango molai kasi lelo bolanda tine esengo na ngai ndebo koyeba yango da Costa El Campo notre coordonnateur na adorateur JDK botie la biso na kola la machine bato batala pona ni to aliko sepela ni ne salami na République démocratique du Congo vive la République démocratique du Congo que vive leader Martin Fayulu Madidi notre président élu bientôt la fin de toutes choses est arrivée Tolanda. Je sais que vous attendiez sans doute le président élu Martin Fayulu Madidi mais souffrez que ce soit moi je vais donner lecture du communiqué de presse du cabinet du président élu, Martin Fayulu Madidi. Je suis Jean-Claude Moualimou, son directeur de cabinet. Mesdames et messieurs de la presse, lors de son adresse à la nation le 30 décembre dernier, le président Martin Fayulu Madidi avait fait un diagnostic sévère et révoltant de la situation politique, sécuritaire, économique et sociale de notre pays. Aussi avait-il annoncé la mise en place d'un cabinet pour accompagner le peuple congolais dans la reconquête de sa souveraineté. Un cabinet de combat composé de femmes et d'hommes qui s'engagent résolument pour un Congo fort, digne et prospère. Une équipe dynamique composée d'anciens et de nouveaux en politique, certes, mais aussi des jeunes, des technocrates, des membres de la société civile et de la diaspora. Il y a lieu de préciser tout de suite que le cabinet n'est pas un gouvernement parallèle, mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, une équipe de combat avec deux axes principaux, à savoir l'axe de gestion sectorielle et l'axe opérationnel. L'axe de gestion sectorielle comprend les 20 secteurs suivants. 1. Affaires étrangères, intégration de l'Afrique médiane et congolais de l'étranger. 2. Justice, réformes institutionnelles et droits humains. 3. Intérieur, décentralisation,
Affaires coutumières et cohésion nationale. 4. Défense, anciens combattants et sauvegarde de l'intégrité du territoire national. 5. Économies et finances. 6. Budget et portefeuille de l'État. 7. Affaires foncières, urbanisme et habitat. 8. Éducation nationale, recherche scientifique et développement du numérique. 9. Culture, industrie créative et patrimoniale, tourisme et médias. 10. Électricité, hydraulique et projets énergétiques durables. 11. Agriculture, pêche, élevage, développement rural et sécurité alimentaire. 12. Transport et mobilité. 13. Travaux publics, routes, chemins de fer et ports. 14. Santé, hygiène. Je voulais dire hygiène publique et affaires humanitaires. 15. Environnement, climat, salubrité publique et développement durable. 16. Genre, famille et solidarité. 17. Fonction publique, emploi et formation professionnelle. 18. Industrie, commerce extérieur et entrepreneuriat. 19. Mines et hydrocarbures. 20. Sport, jeunesse et éducation citoyenne. Ce cabinet travaillera d'arrache-pied pour intensifier la mobilisation du peuple congolais autour de la proposition de sortie de crise du président élu, de manière à déclencher sa mise en œuvre et permettre aux parties prenantes d'entreprendre consensuellement des réformes institutionnelles profondes, urgentes et nécessaires. Ces réformes porteront notamment sur la Commission électorale nationale indépendante, la loi électorale, la Cour constitutionnelle, l'armée, la police et la sécurité, la lutte contre la corruption, ainsi que la justice et les droits humains. Les actions du cabinet seront guidées par les 10 principes suivants. 1. La souveraineté du peuple congolais. 2. Vérité des urnes. 3. Le respect de la Constitution et des lois de la République. 4. L'intégrité du territoire national. 5. La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. 6. L'indépendance de la justice. 7. La lutte contre les antivaleurs. 8. La promotion de l'état de droit et le respect des droits humains. 9. Le bien-être et la prospérité du peuple congolais. Et 10. Enfin, l'égalité des chances entre Congolais. Cependant, mesdames et messieurs, au regard de la nature très complexe du combat et pour des raisons de dispositifs organisationnels, stratégiques et opérationnels, les noms des membres du cabinet restent confidentiels à ce stade. Mesdames et messieurs, le président élu et son équipe se battront pour la tenue des élections générales anticipées. Le peuple congolais n'acceptera aucun glissement du régime usurpateur en place. Comme il n'acceptera plus jamais la tricherie. La fraude opérée lors des élections du 30 décembre 2018 doit être la dernière, car le respect de la Constitution de la République doit s'imposer à tous et la force de la vérité doit primer. Pour rappel, dans son discours du 30 juin 1960, notre héros national,
Patrice Emery Lumumba, dont nous saluons la mémoire, soulignait que, je cite, « Nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte que l'indépendance de notre pays a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. » Fin de citation. Aujourd'hui, notre lutte est triple. La défense de notre souveraineté, la libération du peuple contre la dictature et la protection de notre pays contre son implosion et sa balkanisation. Nous avons élu Martin Fayulu Madidi président. Il ne nous abandonnera jamais. Mieux vaut être avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Matthieu 11, 25. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, et je vous remercie. Merci na bilo baso wala pa bolandi la bokebete na kati ya Faden House wana wapi bisika peza to uti koyo kansai pamba te to bandai koloba ekozala boni to bandai kolobe bandai kokwea na nkono ebotaka nzembo moko to zakala ngo to yembaka tolobi ezalaki moloni moko akendeki kolona nkona na ye mosuse kweya pembeni ya nzela etikala bandeke ya likolo bale yango kona yango etikala bandeke ya likolo bale yango mosusu ekweya na singa ya nzube singa ekolaki ezingi yango mosusu ekweya pembeni ya mabanga etikala tango moi ebimaki ekauki kona yango etikala tango moi ebimaki ekauki mosusu ekweya pembeni ya mai na mabele malamu ebotaki ebimisaki banko na ebele asepela oyo azali na matoi ayoka moto yango asepela oyo azali na matoi ayoka solo baninga tala banko na malamu biso tosili kobeba tosimba tozanga te yoyoyo ngonga esili kokoka bandeko ba peuple congolais bino bato bolandaka nga na South Africa apôtre Doudou na Patrick Yaitumbili pe autorité morale Pascal Tabu Guy Alompinga ya nana ya Lompinga ya Guy Merveille ba programme Angola no bondi ya botar de bonoite na RMC zo komela bino maman d'Angola na mokiteno Florence Batondo Mido et pourquoi pas Aboulé Padra bandeko langa ba congolais partout où vous êtes en Australie hein Désiré Botuna ana mama Elisabeth Botuna bozala na ko sepela ingete na bala mvuluzi partout bozali mama Célestine bisika tout lokalemela en États-Unis d'Amérique partout bozali la za ko yebisa bino bosepela Anita Babe pambate ngonga ebelemi président Eli Martin Fayulu Madidi azalaki nkona o ekoyaki pembeni ya mai na mabele malamu ebotilik makanaki ya made hein ye eratakate na Autriche bande kolanga ni na loba bande kolanga esengo zala ba congolais nyos partout dans le monde eloko bozelaki yangwana ba résistant ba vrai combattant ba ye ko combattre nyonso ya mabe o ezali koleka la République démocratique du Congo ba ye ko zongisa pendule à l'air ba ye ko benga na batu nyonso o bazo bundisa bande kola biso pe ko boma bango na este ba ye ko silisa escroquerie ba ye ko boya zemi ya kisimbi ebotama pamba te ba mapasa basi ba botami boyebi bango
to boy siko ba kisimbi yango biso tolobi ete yo oyo so kendaki ndeko na ngai balimbisa Lucifer te. Lucifer azalaka satana te, azalaki porté de lumière lokola Bemba Gombo na Moïse Katumbi bazalaki bato to yakina bango elongo to liaki na bango kasi bango par la jalousie bakei ko koma nyoka pona koyebisa bango ete bolanda te. Martin Fayulu madidi akokosa bino soki bolei mbuma boko fungola miso ambo tala tango bafungola ki miso nini ekomaki na jardin d'Eden ba bengana ki bango libanda na nkembo yango biso to ali koloba to lingi na biso ba problème te basala opposition la bango parce que biso to yende ko libérer mboka. Nous sommes des libérateurs et non des opposants. Biso to ko sa opposant te parce que vérité des urnes yango yonde to sala musala lango yango biso to lobi ete ntanguzi fweni ki salume bandande yango yo kunezali bazali ko kende pona ko soutenir Kabila bolandi yango ndenge marqué yemoko alobi bato basa majorité za bango mais pas la biso qui salume banda yango na lobi merci na ba congolais. C'est la joie debi ya bonne année bo sepela yango leo nazo souhaiter bino bonne année na bana mboka partout bozali po baye kolongola bino kati na pasi kaka moto azala litoyo akoyoka o azala ngote VSF akoyoka te ni passe langa ino ya CNT live. Que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois à l'équipe technique. Voilà na moni bongo mon réalisateur adorateur Judeka Mobali Kitoko. Merci na yo vraiment. Merci na notre coordonnateur Dacosta Mondele El Papa Dieu directeur de recherche stratégique. Merci na Sango Mokonzi Parabe Misobanga et mon ami de tous les temps Juno Loswa. Bino tout bo sepela po tozali kolongola bango na lombango balinga te Congo au Congolais. Que vive la République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse. Bye.